Bonjour. Bonjour la famille. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte trop bien, la famille. Voilà. Bonjour à tout le monde. Coucou la famille. Bonjour, bonsoir, pourquoi pas. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre. La danoise est votre maman qui. Voilà, bonjour. Et puis, nous allons aimez la vidéo. Likez, partagez et vous allez bien. Voilà, shalom homme de Dieu, chantre de l'éternel, shalom bisika bisubino, bobo to bondeko, na katsama bota na bino, bon déjeuner de ce matin, bandeko nanga musala papa, musala maman, la muka kende musala. Et voilà quoi, bandeko, voilà. Et voilà, bandeko na bisope, il y a témoin de Jéhovah to pisibino bambote, pourquoi pas ya bima. Te posanité ba oba musulman ba salam alaikum boboto bondeko église catholique église mère voilà bande konanga j'espère que bolali bien bolamuki malamu nyonso ezaka na makasi na biso te eza nkolo nzambe nde ayebi lobi na biso ayebi même lelo na biso na babutu ekozala ndenge nini biso tozaka ba ignorant na ba ignorante. Voilà, bandeko nanga naye tout ça la moi analyse et ça sera toujours bien concernant Bilmo Boyebi tozwaki matanga pe à son âme moi na biso océane. Voilà mais makambo ezo bota makaka makambo ezo toujours ezo mata degré o ezo singa ki tout ça la analyse pour na toye ba comprendre très bien. Qu'est-ce qui se passe et l'okonini et les kaki na vie à moi na biso et l'okonini et mima qui est akufa liwa moko vraiment ya pasi et puis tous à la toujours wana pour na pe ko consoler maman oyaye maman Nicole parce que ce n'est pas facile vie na et kozala lisu ndenge mon côté vraiment il y a beaucoup de changements mais et pekisa mité pour na to analyser en haut ko la sa conscience ya bato puis kodobala batu vraiment totambola na bosolo et ça la bien bande konanga malamu bafinga yo ndumba bafinga yo mama bibota bota mais tango za na bosolo oyebi ke nzela na yo ya lola ezali fait vert ko sepelisa bata mokilité parce que mukolo ko kufa okena bangote moi na biso kufi akei même pas na mbwana e alingaki mbwana e makasi metanga kufimbwa tikali bakoye ko babe ambwa zanani azeloko ni ale bodindisa ene libulu kuna ale chama bele akende na mbwana e mais même mbwa aza sauvé bazolukile pe bakepe batiki sika ya bien bazole essayer très bien pour vous dire que même mukolo kufa ceux qui peut se rappeler même pas na biki ou peut batiro na kati ba otiana bango te donc eloko moko te o localité inanga yanga mama ba bijou ya ekotikala na mokili oyo ata ba tielu ya mona se yake okolata pe yango te valeur nango pe eboyebana nango te alors bande konangai lobby j'espère que bien so bozalaki bino mo boyebi ke bino bata TikTok vraiment boton na kebele mama ko to pese bambote belé bozalaki kuda ba 5000 ba 6000 vraiment bato belé bola ikepe na mona ba 6000 kota awa et ko sala bien makasi bo panza vraiment information to moneki bato baleka ki gaku to na yaki na retard to moni bato baleka ki famille ya mama Charlotte, maman oya boti océane ex bazoloba moi si mais to ko loba on a terme ya bien ex likangu ya JB parce que abalaki était azaki moi si na été azalaki likangu na ex likangu ya JB ba famille na balekaki balobaki oyo bango bayebi et puis bayaki ko corriger mamu international mamu national oyo ayelaki biso lobi ke non famille mama lobaki famille ya ndeko ya mama Charlotte babengaki ye balobaki ke bayebisa déjà mwana bandakala ke papa na yo azalaka JBT papa na yo azalaka Frank Isekia mwana wana yebi yango mais mwana wana lingaka kondima bango te et puis maman na ye alingaka toujours akanga makaki mwana za ya JB mais basala kapé déjà test ADN
Donc maman memi biso tina test ADN bandeko nanga. Biso nyonso tosalaka mosala oyo bandeko. Mais soki to bani koyela bino ba confirmation oyo to monite. Papier test ADN soko moni yango te. Yaya koya kofungula monoko te ke basala ki test ADN. Yo sukaka na ba ressemblance. Oyo ngai misu na ngala d'annonce nazomona ke akokani makasi na Frank Isekia ke na JB. To sukata na ba ressemblance. Mais ngala koya ko confirmer bino te ke basala test ADN. Tukoya koloba yango te pona wana eza papier, eza palpable. Ezali voyant ngoko mona ngo okoko simba yango okoko tanga yango test ADN eza lokola oyo sikoyo wapi yango bandeko ya mama Charlotte Baye balobi babenga mamute baloba yango te pona bango mwana za ya JB baye ko bakisa lisuke tangu ya boti mwana na JB déjà aboyana kala na Frank Isekia. Plus on a les sous baye ko bete la JF Bordir pour dire que mwana wana tanga botamaki li solo ya Frank Isekia bana obeta malisute. Mais to yoka ki JF Fonge eza pasi pona ke ne koluka mo sous précisément na tiela bino boyoka mo bien. JF Fonga lobaki boye que soki Frank Isekia aboyaki Nicole parce que ayaki ko apprendre que mwana wana za ya yete et le kwane pesa ye pasi ye wana akenda Kishasa akenda pe ko salisa orchestre pona akoma concurrent ya mbanda na JB mais le col azalaki le businessman et ko sala ke orchestre on est barate mais libanga oyo babeta ye o babamba ye bayemba ye libanga ona ekangati lelo voilà tant na omona libanga bongo na obiyo kape na obiye sope ya nanga ona yaya nanga moko ya mifune na kati ya Liège atambola ba Liège ba Paris. De gros bisous à toi mon grand frère yepe libanga na emenea ayemba ya musuni chile lo soko yoki yango osepeli quoi. Voilà donc bandeko na ngai confusion pona nga eza penga makasi tonzimela JF Fonge pona biso tonzimela kaye en tout cas ba maman ba famille boninga bo convaincre JF Fonge pona azonga ya ko rectifier ce qui a rectifié te biso tonzimela ka JF Fonge toko suka wapi pona biso JF Fonge lobike si mwana wana botamaki Isekia azalaki wana Frank Isekia bino bolobi akendaka deja pakata kala bakabona kala bon mutu oyo a déclaré mwana yaya bon commenter naza besoin ba commenter na bino mutu a commenter na donc soki bola ike belé en tout cas oyo ba photo kota na mo live na poko ya lelo naza na bino na live sans faute. Mwana oyo bandeko muto a déclaré mwana na mona kayango biso pe to vivant ba biloko na ngana sala ngo teme na mona ka batu na ngai voilà batu belé to pesa mo bambote en passant tango bakendaka ko déclarer bana wana loba ke mama wana ye batata te loba ke mama wana azwine zeli ka bongo mais mingi bazalaka accompagner na papa ya mwana au moins papa mwana pas zoluka surtout ba papa ya bana mutu bakanisaka bambongo ba monta mwana mais maman Nicole ko azaki maman mo babia ndo simba bambongo na boyebi pe ke maman Nicole akota prison pona ba copain voilà donc tokol ba ya futa ki ye moko bien PGF fonga di bata o futa été voilà bando salango na ndenga bolingo bon wana pesa entre parenthèses ba fouté té c'est pas un problème
normalement, il fallait que tu foute. Pourquoi pas? C'est son droit. Alors, bandeko nangai, Togosuka, bandeko balobi, non. Déjà, Franck, il sait qu'il y a Kendara Kala. Mais Moutou a déclaré, moi, en tout cas, Ebele Baye Papa Bana. Pour ba solo la ramine na papa bana. A retourner pe maman, papa na ya zawat. Papa na ye nani, ote papa na ya wangani. Ah, wana tamso ko yeba ete. Mais tamso pa ko yeba ya wangani mais azana nya ote. Garçon mo boko mo na ye Jean-Claude Mavingila. Ah, OK. Ah, famille Mavingila. Ah, o bazana njili. Ah, na fondé na ngai bande ko na ite so komba mwizala. Voilà. Donc so li bange zuyo li bisanga ko benga ngate. Pas na fondé kombo et kandiwa. Alors bande ko nanga ça vraiment ko benga ngate et puis bande ko nanga ina sala mo entre parenthèses. Bande ko ngaso na sali émission. Na sali ngo d'abord so na tangi kombo monde. Ou bien ba ise ki abazotanga ngo partout. Yo lokolo za songi. Au lieu obtinde na mutu émission. Yo te o kamati olobi na ina monoko. Oh la danoise wana atangi kombo na yo alobeli yo mabe bandeko. Na okende katamso entre parenthèses na famille ya Franck Isekia. Ce qui boyoka kinga na fingi bino en tout cas na sengi bino bolimbisi. Parce que nga na tirali ko finga bino te. Boza famille yo na yebi. OK? Bo bengi ya nanga boko kufunda kuna ke la danoise afingi ba Isekia. Oyo akiko lobango makala moto likolo nao. Pona oyo sabino keza famille na yebi bien. No finga bango pourquoi? Même jibe kutu to fingi ete. Na fingi jibete, na fingi pe mama Charlotte te. Tozo sala analyse. Eza likamba pasi biso toza na bana ba âge wana. Eza facile te. Mais tozo linga to la sa conscience. Mais lokola yo ozala kaka lokola oyoka yenga na lobi na yebi famille wana. Donc il faut que vous posez la maman makambo. Lokola yo zaka mopanzi pona to panzana. Etalinga te. Balei sakangate, balati sakangate, ni yaya nanga lei sakangate, alati sakangate. Naza adulte ya makasi bandi kona leka 50 ans. Sikota ngoyoke ni kufunda po ganyeni. Ata bagangi, ata balobi, nul et sans effet. Et pas nanga. Et ça le quoi ni bata babwa kelmai. Tango conscience nanga. Et il dit que na fingi bango atamukete. Au contraire, je parlais la vérité. Oh, il y a bien. Famille ya malam, na yebi famille ya mbongo, famille bakoli bien. Po nanga suki lelo na zui zemi. Ya Franck Isekia. Na ya jibe. Na zoe batata te. Na kupona Franck Isekia. Pona nini? Pona na yebi ke kuna na koti na famille ya batamaye. Mais yo loko oke ko finga nga, oke ko funda nga. Bango kutu batala nga te. Batali pete, bayoki ka oyo lobi, ba memi pion. Et pas ya oyo penza akola na bango proche na bango na baki yaya na nga ezangate. OK? Boy baki bosange loti. Rien. Continuez kaka kolobaka. Menzamba ko fia kula yo ndeko mwasi OK loba makamba lukuta wana. Olo tindela lien. Yaya batangi kombo na bino tala lien. Batangi kombo na yo, basambwisi yo kuna, batangisi yo boye. En tout cas, boza méchant. To kangi parenthèse. Tocha ba audio, bolanda yango na boke binyo soto bandi analyse. Tozo ngisana audio ya mamu. Et au sala bien, tozo atana biso. On a notre temps. Vraiment, toi, on attend na biso. To mekana ko zongela audio ya mamu. Oyo maman yela ki biso ya chef il faut que tozongela ngote place à lobaki mais to tala kaka bon on va voir hein tozongela na o soke ko simba soke efungwama et vous allez bien kwa to yoke nanu voilà bozela moke ya alors
Ya, ça va. Na bengo, na bengo, on est na yamite, na osa moi émission moi muki. Bozé. To bandela we bandelité pour na volume ya na C. Bozé. Bozé. Bozé la bozé. Boyoka. Mais c'est un d'abouine. Il y a quand même problème. Baby c'est quand moi j'ai problème il y a océan ata océan bande kwa mama ne baby c'est quand moi j'ai dit moi là papa nous a fantasy océan qui a couché ba tian mais océan d'abouine il y a quand même ne ka jibi mais Nicole a dit na posta moi na za moi na jibi posta Nicole a dit ka moi na za moi na jibi mais moi là il y a jibi quand on est à jouer le problème na bande ko na Nikoluka ya acte ya sala. Bande kone ba vandisa océan. Donc c'est yo da ramona JBT yo da ramona JBT osaka moi c'est moi na inseke. Océan na tuna mama na maman. Pas mamba tontine ba olo bana ba tonto. Atuna mama océan. Maman a la réponse on fait ça maman. Maman ça va quelle réponse. Nde bande ko ya Nicole ngono ba yesa tenir océan ouvertement. Moi là à mon agilité. Pourquoi les autres qui cabouillent? Na ajo moi non, comme faut y lycée de vérité. Papa n'est pas fancy. Au niveau mais pas dernier. Wana maman international national. Quand on va tenir comme nous va tenir on le baptême. Mais il ça océan a tout na maman avant la qui va tenir on le baptême. Je vais dans l'idée océan. Océan pas dans ça, même si nous avons un appartement et avant na ra ina mbwana. Zai un appartement et avant na ra ina mbwana. Ina mbwana. Et je vais leur aider. Je vais aller pour aider Naïe. Pourquoi? Parce que l'enfant était trop attaché. C'est normal. Alors moi, on m'a dit que moi, adoptif et pas naïe. Bah, mais ça n'a dit. Attachement au océan. Avec pour manifester pour me quoi JB. Et c'est différent d'attachement au. Pour capturer photo. Voilà, photo qui tac. Manifester pour me quoi JB. Et c'est différent d'attachement au Daïda. Tout Soraya va manifester pour me quoi JB. Océan avec soi avant à Bengibaron. Ah, ta tantine, ah, tonton, Océan avec bon. Voilà maman. Mais on t'a fait ma bille. À l'endroit de la famille, et j'y vais parce que bon, mais là, bon, c'est trop, il y a des vérités. J'y vais pas ça qui m'a bille. Ils allaient Nicole. Parce que quand ils jugé, on attribué J. Moi, la botane. Na 4 ans, qui vous savez à deux. Na Mikana ya océan, je suis sur le bien, comme on est, ils font. Et ce qui est bizarre, bisous de océan, puis à Longon. Mais la cercueil, bah, comme océan, puis à la Tini. Et Tini, on a battu, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Comme vous êtes honnête, la vie c'est très important. Tout ce qui a sentiment et amour. De vous, les amours, tout le monde c'est papa chérif. Problème, il y a océan, attends océan. La nuit de quoi maman, baby c'est quand moi et j'ai dit moi, papa ne va pas ici. Océan qui a couché et bâtiment. Mais océan d'abord, il y a quand même un état ici. Mais Nicole a dit la poste à moi, on a un moi ici. Pour ça, Nicole a dit que moi, on a un moi ici. Mais moi, on a un ici. Quand on est à jouer le problème, on a un école. Nicole a acte ya sala. Bande kone ba vandisa océan. Même si yo da ramona JBT yo da ramona ya fantastique. Océan a tout na maman na maman. Pas mamba tontine ba olo bana ba tonto. Maman a la réponse on fait ça maman. Nde bande ko ya Nicole ngono ba yesa tenir océan ouvertement. Moi là à mon agilité. Pourquoi les autres qui cabouillent? Na ajo moi non, comme faut y lycée de vérité. Papa n'est pas fancy. Au robot mais pas garanti.
Nicolas Lobiteni comme nous avons le matin. Mais il s'est aussi tout maman avant de finir d'année le matin. J'y vais dans l'idée océan. Océan pas dans l'océan, même si nous avons un appartement, avant de n'avoir un bonnet. Il y a un bonnet. Et j'y vais dans l'idée. Pourquoi? Parce que l'enfant était trop attaché à JB. C'était normal. Avant moi, on m'a dit que moi, adoptif et pas naïf. Attachement au océan. Avec pour manifester pour quoi JB. Ils sont différents. Voilà, tout ce qui va parce que biso o le koto zongi et pas itozoa et pas ya maman, c'est juste que maman qui confirme que ba famille ya maman Nicole ba vandisa mwana ba yebisa ikaza mwana JBT ba famille na ye ba loba boye ba famille ba zongisa boye ba banuka boye pour comprendre boye qui amo très bien maman peso bazolo ba makamu na ye bande ko na ngai bino mo boye bino ebisa ka bino boke ba fubo vérifier parce que ayakana ebele en tout cas ezalaka lokuta mais lokola aye baka ko manipuler bino bondimaka yango oyo pe toyebi vérité kaka nzambe na yebi mais ba famille sikoyo bande ko ne quittez pas liker partager l'émission balobi non tokoyi kotika bongo te nde ba famille ba yesiko ko répondre bande ko nanga bolanda siko ba famille yaya sikoyo ba ya o donc ba fani na ye et puis na maman molimo na ye maman molimo. En tout cas, bato balobake mwasi à cause de la pasteur te bazan a raison. Biso basto cause de la pasteur te. Ce qui botali maman molimo Nicole maloba zo bimisa na monoko na ye. Non, bozo mona vraiment que sirène des eaux. Bozo mona mabe esprit penza ya Jézabel. Esprit ya domination. Esprit moko ya mabe. Donc maman azoka nganga pe mama ya molimo bande konanga ebele to sambela mais boye ba place bo sambela kaka église au côté d'enfer sans les savoir bolanda ne quittez pas to yokana nous ya liboso tozotia grande sœur ya Nicole aye yaya na ye babota bango ebele babota bango 11 batikala soki 5 soki combien yaya na ye tina kutuno parce que yaya ngo pe to moni longi na ye bien te bozela to chaba tango nani JB aye kotala mwana na ye ba camarade ne ka moni ba via ba camarade o bozalaka ba groupe ba botondi ba camarade délé misusu ba koma di jaloux mama même bisonga inde na zalia o mobile nanga za ne starté mais moninga mosako ya na ndako do tira mobile nanga mutema ngala ndako nanga la kotisa ka ba camarade te ya on a s'appelle qui n'a tika ba camarade donc ba camarade wana ba ki jalouse na ye alors ba sepela ki tendeli ya boti na JB allez ba vu ni kamwana ba bangi Franck ndenga za wana Franck atikala komona grossesse wana te Franck atikala komona elongi océane te Franck atikala komema océane te comment que de kozala mwana na ye soka zala ki mwana na ye alinga ko luka pourquoi ya ko luka mwana na ye te Franck alobata ITOT ndé to ka kuta batu mususu ba lobi Franck mwana Franck abi aza mwana na ngate mais pourquoi batu mukili ba lingi ke ba bozwa mwana na ba pesa na Franck batu tout oyo baza ko sala tout wana ba jaloux ya maman Nicole ba camarade ne kaka ya batu mususu te ba camarade wana kaka bazalaka n'époque wana bango wana kaka po maman Nicole ya zalaka kotambola kana ba Nicolo ba camarade ko ba même Nicolo nanga ba benga nga ya mais tandis que baza Nicolo nanga maman Nicole aza mwana 73 nga aza mwana 67 mais ba misuku ba lekinga na âge ba benga nga ya nandi maraka po naza ya na ye ko baza ba camarade na ye alors jalousie wana ilata depuis mais jiba tikala ko wanga na mwana na ye ata mukolo moko te JB azali kotinda mbongo na mwana na ye à chaque fois JB toka ye Paris azali komona mwana na ye et comme qui est moment que ndenge zalaka pona ba o ba blocaki ba musicien c'est époque wala de salaki ke mwana azomona susu papa te
O bakanga ki ba musicien ba ya ka société, ba série ba combattant wana. Ils doivent 6 mois temps. Mais JB, qu'est-ce qu'elle a fait? JB a ekobelisa OCN na maman na ye, ba kende na Kinshasa, pour ba kende ko présenter maman na bango na famille mobimba. Mais biso na ba famille JB a pas contact aux la bien. Il y a pas de problème. Oh baza ko loba biloba loba wana, il y a pas de problème. Ngana kende ke Kinshasa na kuta na kana maman yes. Na kuta na kana Magali. Tozalaka wana ba tantine Mireille. Na ba tonton Coco, na tantine comment ma tantine la grande sœur de Mireille. Eli, baza ebele na bana na bango, toza en famille, moi naza na kati. Likambo ke jiba wangana mwana wana atamu kolomo kote. O baza koloba bilobela. OK, ni toile bande kone ba vandisa ki po ba lobela e, atamu kolomo kote. Po to tikala ko yeba tata mi balete, to tikala ko yeba tata kaka moko jibe piana. En fait, la relation, maman Mat, relation et artiste JB Piana, na maman Nicole, na famille, c'était reconnu. C'était lui qui était là dans ce moment-là. À Oudjane, déjà pour Kabana Franck pendant longtemps, donc il n'y avait plus de Franck dans sa vie. Non, oui, Franck a fait la vie là. Voilà. Donc déjà, histoire à mon côté, il y a coup d'un soir. C'est des mensonges. C'est des mensonges. Et il n'a jamais mis en doute cette grossesse ni l'enfant. Rien du tout. Le couteau est tombé bango na monoko e promesse ya ndenge na ndenge na kosomela yo lopango e na kosala nyonso lingaka. Hey! Le couteau est tombé bango na j'ai fongo jiwa piaya. Balobi bakabona kakala papa. Donc bazui makambo ya chef il faut tondima ou bien tondima te to kana pardon mamu bavandisa mwana te mamu zonga oya koloba bimisa ba audio mutu abengaki yo kobomba ete pona famille yoka bazokosa blokuté za ebele Franck Iseki aboya bakabona kala moya ndeni ye Nicolas ngayaki na poto na agi bon toki. Rien du tout. Rien du tout. Merci maman Marc. Et comment ça s'est passé entre Océane et les autres enfants Piana? Maman a le connaît était bon monika kana suka kaka so kita mtu na lobby bokolo bata mususu ke au commentaire Océane banda ko passer bien na ba sœur na ye na ba frère na ye. Et banda ko s'est passé très bien. Papa na ye azali ko occupé ba frère na ye bazali ko occupé même maman Amida azali ko occupé Océane. Maman Amida. Maman Amida, Azali pas moi, je sais pas, je sais pas. Azali qui n'a Azala. JB Nengazana, Bassi Nyoso, Botana, Bayaki, na Matanga wana. Bassi Nyoso, na mwana Tsuka, Zalaki, Toya, Kochaba, Ojone, Fingi mwana Tsuka. Et pas Sandra Lina, Baboté. Sandra Lina, Mandéoum, Tovana, Ina, Nena, mariage. Otila le pesa, soit un lit qui mon côté. Toyoka, car Toyoka ou avorta. Mais tu es pété sur le paysan solo, tu es bien absorbé. Attends, moi, mon côté, baba, ou il a bisoté. Tika, moi, n'en soit moi, mon konae, kamoch. Oh, ça, la caille qui jibé, yo, kangambo, ben, pasteur. Pasteur, et na yo, voilà. Bande Kodangai, Bolandi, na oyana live. Maman denga zolo ba wako. A côté si chef ifongi na lukuta mbamu lukuta na biso bato ya banalise to côté biso nyonso na kati ya lukuta mais ba famille bandeko nanga nani akoki koya aya koteka ndeko na ye bandeko abenga pena na live alobaki te makambo boloba eza ya solo makambo chef ifonga alobaki eza ya solo tangu Franck Iseki ayokaki ke mwana za ya yete esala ye pasi akenda nani famille ni ya oloba boyo kotela kandeko na bango pasio eza makasi na mitema na bango boza si ba okotela nani ba mama bayebi est-ce que banda maman alobi boyo ki place alobi kete ndeko na biso zaki na vie ya mobulu
azalaki na vie akotaka prison alobi yango mais ndeko na ye akotaka prison et puis Jean Fifonge mpe ayi koyebisa biso ntango ye ayebaka Nicole azalaki mwana moke Nicole aza mwana moke te Nicole aza vraiment série na nga donc nga na ye mpenza côte à côte malgré nga naza yaya mais ya mingi te mokie kaka donc Nicole tookende bwa comme na 52 ans donc biso na bato na 50 tozala kati ya boîte toonage mais Jeff Fifo ndenge azobetela ye seta azaki aza mwana mokie Jeff Fifo ekotana mpe ebongisa mwana 52 ans ata na période yango abotaki na ye mpe mwana na ye azalaki soki aza na 52 ans soki abotaki mwana wana soki mwana wana azalaki na 25 ans donc abotaki mpe mwana wana nayebi te so azali na ba 20 ans soki ba 20 combien mais talaka na ba âge wana soki na 52 ans wana eza ya solo bandeko nanga 52 ans tokalikilaka nyonso 52 ans moins 27 ans 12 ou 5 abotaki na 25 ans mwana 25 ans aza mature aza mokolo bongo siko biso bato tobota avant 25 ans bobenga biso banani bandeko nanga tokontinue bino moboyoki oyo famille elobi mais kozala très bien na oya nango na live toleki wana moya kokomante mingi eza te mais oka nayebisi bino ke famille moko te bakoya baloba na bino vérité ezalaka te vérité kobimaka na mama Nicole et puis vérité eza yaya na ye te moto akoyeba ke mwana wana aza ya jibe ou pas maman na été muta boyebisa bino ke Frank Iseka longwaka déjà na vie na ye bandeko na akoko mona ke yo na mobali wana boboyana na libanda pe tokomona ke ayeba si baboyana na mobali na ye mais mobali wana yaka na butu abeta ko magoda ntango nyonso yokenda kotika bana pa na ye kozwaka magoda soki ye pa ye kozwa bana me biso toyebi kake baboyana okozwa mpe zemba mobali yango oyebi koyebisa biso zemba mobali mosusu mais ezaka secret ya yo na tata wana boboyana na bino ezalaka bongo donc bande koma tozalaka surpris boza pendani ndako mona ndeko nome basente ye botune ko ezenya nani tanga otangela bino mobali bokamwe obimaka donc bande ko ndeko na ye oyo ayebi na ye tata ya mwana te muta yebi ka tata mwana ezaka Nicole lora ya Nicole ye mopa lobaki tata za JB mwana pe asa kufi na ye donc mwana tikalika ya JB mais soki mwana wana tango soki discussion oyo ezaki tango mwana azali na bomoi bobimisa sujet oyo ke mwana azala na ye aye te tolingi tomemango ti na ti mais mwana mpe akufi tokokozwa mpe te bembe topesa iseki tokozwa mpe te bembe tobotola piana mais modele ndeko mobali alelelaki mwana wana ce n'est pas son enfant soki ezalaki mpena mwana na ye jiba azalaki na mura mwana wana te bokosa te kazali na mona ye kopesa mutu mbongo okokabela kutu mutu aza mwana no te bino boyebaka bato babwakaka wana grâce mbizi bakabeli bambongo ebele eske na tata na ye te kokabela mutu mbongo kopesa mutu mbongo te mosu ozopesa mutu mbongo ozosomba ye te mosu jiba bande kosomba ye petit à petit na lelo mpe ndenge ye arécupere ye facilement toyeba ndeni mama na ye agangi bayibinga mwana bandeko toyoka mama paster boyoka mama pasteur mama molimo bandeko non toya ko analyser mo séparé tam sou lelo to suki awa lobi bo toya ko yoka mama molimo bola ike lobi toya ko commenter mama ya molimo na live toya ko commenter mama molimo to keta mukeka boyoka kona bota na ye uso ekota kaka ekoti pe vandi oteli pe na ba age obite na garder ka mwana na ngana bota mwana na bota ma bon mwana papa chéri la simba mwana na bo bébé donc nous ça ka tricage nous sommes des tricage pour la jiba no simba mwana za tricage est-ce que papa chéri a ça la basi musu na vie a ça qui te porte ka longondo vraiment na vie mais toi on sait que mwana na nga abota mi quelque part na koya ndo moni ko mema mwana wana kaka bato mokili nde na zoloba oye bayebaka histoire te bayeba komonte obi montage ezali eloko moko bazolaka yango ta papa bamonte eloko ekomi mpe ya solo yango babilo kute eyaka na sincère vérité eka nango kana d'escalier
tozala nzambe liboso na biso loba mwana akoti na sama bele ya solo za kaka bana mwana ya tata ya moté je vois mal que un enfant oyo akufi na kokufa na kokimile boye nanu kutu na sama bele toki nanu te nanu kutu na sama bele maman oyo loba kaka mwana mwazala ya tata oyo te siko poni okontinue te soki aza ya tata oyo te il fallait continuer ayoki ye moko amikale aboyi kopesa conséquence vous comprenez po ezaka stobaka tata oyo nga na bota na ye te soki nga na bota na ye tata oyo komona opesi ya conséquence ye apesi te asote yango bandeko toya lobi na oyela bino elobi naza sur ebandeli na ye nazwaki yango awa ebandeli ya ndeko mwasi oyo nazwaki yango awa boyoka ebandeli na ye présentation na ye mpona biso bokoloba mama danoise siko place nini ya lobi akoki kozalaka place nini ya lobi ke ye aza mama molimo ya mama charat boyoka eza awa na enregistraki yango awa boyoka elle fait service akiti ndenge nini bazokita bango moko o mutu azokitelanga bato boyoka j'espère qu'akiti ye moko maman Rose refait la demande ce qu'akiti ye moko te j'enlève tous les modérateurs oui j'espère qu'akiti ye moko likez l'émission j'espère que ye moko akiti pour ce qu'akiti ye moko te moi j'enlève tous les modérateurs ça c'est un manque de respect. Bonjour maman Rose. Bonjour à tout le monde. Bazolanda biso lelo. Nadia tonga to lekate nanga lekate Nadia mais nayoki pasa motema alobi le fona lekepa na Nadia ko kufeleza pasi mama. Mwana alali wana aza mwana mukete beba bote ni mornete. Aza mwana sakola ki mama ne pas na ba projet papa na ye bandeko nyonso bazaki na projet ngala aza mama pasteur ya Nicole Longondo papa Richard Kiangata portrait biso nde mwana na biso molimo soki na ye ko intervenir poto yoki mingi to tikaki na libia basala mosala na ye ya mais na suka to ebi ke nzamba longaka batikaki dia basala mosala ya Nicole aboti mwana na ye biso so na mboka ko mo ba jeune totambola biso nyonso totambola pe koyeba na lukoyeba nzambe totambola na mutu mama mutu moko ta koloba tombola mosapi alobake na nasala lisumu te mama biso nyonso toza basumuki nde yesu alobaki oyo nga nasala mabe te banga mwasi olibanga yaya Nicole aza lokola biso nyonso totambolaki tosala babétise mais tete tokomena beso tozala ta na bana na biso na mokili ndo omoni baye kokutana na ya grand frère na nesar na biso ya mboka papa chéri oyebi nzembe lusu ekota kokalikila yango te okasa te moto nyonso azalaka na beso so nazala moto fo na bota na ye mosu ekotaka kaka son énergie quand elle fait les choses voilà boyoki son toya lobi ko analyser bien à pourquoi lelo likez partagez l'émission bonne journée à tout le monde bande konanga sans oublier bambote ebele et pas ya Mike Mulongo Schengen na katia Mons vraiment voilà poto na poto bandeko nanga botika la malamu wana mama leki na bino la danoise sans oublier aussi bandeko n'hésitez pas venez nombreux na site des rencontres Live Together soluka mwasi soluka mobali yaka ndeko na ngai yaka vraiment oza original benga mama la danoise na 00 44 74 38 03 16 23 aux Zwanga à tout moment voilà pour solola et puis to lukela yo eloka malamu bola et vous partager vraiment des gros bisous à tout le monde Desibino bye bye Mimi Ciel Mimi Ciel na bossa na côté likez partager